Mayele wana ya bato wana solo beleza wapi. Papa, il faut pas avoir la honte pour dire la vérité. Moi je dis la vérité, rien que la vérité. Tozalaki ensemble, tozalaki ensemble. Tozalaki ensemble, président Massoumou Ngai, président professeur Nzei. Mais je suis surpris, il y a un moment donné, bah créer politique, mon gars, qu'on diaboliser, à nous changer pour nous humilier. Donc, bah, je vais utiliser le français, mais ce qui est en bas, vous bien NTPC, bah, bien côté. Parce que pour être membre de NTPC, il faut remplir la fiche, non? Qui a rempli? Moi, je n'ai pas rempli. Bah, prouver. Au moment où on a consultation, exemple, mon conjambo, il y a un Congolais, non? Est-ce qu'il y a un président Massoum? La constitution, on a yamba qui s'est ayamba qui est sobre, mais ce sont des jeunes, c'est mes collègues. Bah membre à Pakosiko. Pas na koloba, oui. Pas ça c'est sobre, bah ça na Pakosiko. Maman nous sanjo nazali moto nzamba pesi lingenda. Ya kolongo la. C'est que congolais na passe ko commissaire moto abosu parce que comme média congolais a tikali lokola mobola. Ba assista kaye, ba kabela kaye. Ezali parce que bateau ba perdre qui sens à musala son ta kotango bona pata lo mambo soki papa e baki okata ntete mona kozwa héritage c'était ça veut dire que biso tozui rêve na biso na makasi tolingaki ba préparer biso te pour to moni ke na bilan na bange za jelo procès na yo na papa Massoumou sukande bon procès zalaki par rapport si vous hein procès ezalaki par rapport na ko sali par rapport na ko humilier mais ba humilier ka mona nzambe te ngala mpongo ngala mpongo be fesa mbongo te c'est un débrouillard azoko meka ezaka bolingo wana ya musala mais kolobaki o a produire ka bato avec que caché botangana bato batiki bato batiki bana ba batiki Massoum hein oh c'est ça tika Massoum il sobe atika Massoum toza ebele bazasko wapi hein baza pas kosiko bazongi et c'est ba respecter ba site à tournage belle vie ça vu ba terre qui ko filmer bango tableau aux États-Unis na New York à louer avion émission ici nakati moi je sais pas non on a des annoncés innocent malgré tout Yesu ayebi Massoum mais alingaka Massoum te yango na yebisa bato tout bana vie Massoum ba mona nzambe te Yesu alingaka Massoum te Yesu ayaki pona bato Massoum batika Massoum papa Massoum te aolinga Massoum ndengeni ye akufa pona bato Massoum mais théâtre to kufa te ceux qui tolo ba ke Belvi as producteur mais théâtre ko ke kufi papa aboto comme le nani si yo oyebi que ceux qui le ba artiste comédien mboko ba jo va c'était likolo na yo si yo quelle sorte de journaliste on dit Massoum nga si yo ozaka nani ozaka ti lelo ozaka na Massoum nabi aza père na biso Massoum si yo l'artiste comédien aujourd'hui on ne bazo kufa ba kokodio ko bango wana soki chaka kongo te mawatro yo ko yebisa ngama kama classe za wana to boita mutatanga bato batangi bazali mais classe na bango na kata théâtre kongo saini avec 61 ans de l'indépendance depuis basali théâtre souvenir batikeli biso sokoda yango wana vandi to moni mama chaka kufia wa poto kunde tozo senga ya kosenga. Voilà, très bien, merci. Salut chers internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Toute Tendance. Présenté par votre humble serviteur Sion du Congo, autorité morale est grave. Je suis là toujours pour faire ce que j'avais choisi comme travail. Un grand merci à Maradona Amissi, le cœur de Maman Nanoucha Missi. Pourquoi aussi dire un grand merci à la grande équipe technique de cette émission, échapeautée par Christian Ngoyi Kabila les paparazzi à la réalisation. Merci Christian Moussala Kitoko. Et un grand merci aussi à tous les amis de l'émission Toute Tendance, Canada, Afrique du Sud. Pourquoi pas Kinshasa à Mbanzangungu, émission Toute Tendance, c'est comme un ba ami, ba fan, Tina Mbanzangungu. Donc ça prouve que Moussala et Zosalema Kitoko, le manager ami, c'est Maradona, le vieux Coco, Talagarayo. Big up Nayo, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Merci à toi Solange Tabou la meilleure, hein? Solange Tabou la meilleure de Ngamoko, t'habites à Longanzala, moi c'est 1m70, moi c'est Mbongo, Bambote Nayo et Belé en direct de Luanda. Fiston Kwikidi na Afrique du Sud, Bambote Nayo, merci. Soutien Nayo, conseil, remarque, Ezoko Mananozo Zoyango, vraiment merci. Ça fait du bien. Na émission Toute Tendance à l'élo, Nayambeli Bino, l'un plutôt des artistes cinéastes, Mboka Nabiso, Oyo, Tango Bogomo Naye, Boyebiye,
et à sepelisa bino et à zape moko ya ba innovateur moko ya bato ba memaka makambo ya sika na théâtre congolais moko ya bato oyo ba salaka effort que théâtre congolais et kende lisusu musika. Vraiment merci, et je vous rappelle déjà qu'il est le président de la grande association des artistes cinéastes et mboka oyo otobengaka Pakosiko. Je croyais mon quoi c'est celui qu'on appelle Mama Ano Sanjo. Mama Ano Sanjo, réalisateur nanga ceux qui t'osent parler langage moko ko fongola déjà ba invité na biso ba mona et plutôt ba internaute ba mona invité na biso mokolo lelo. Mama Ano Sanjo, bonjour. Bonjour les grands mécènes congolais, les grands journalistes, l'homme qui respecte la respect de la déontologie, mais c'est Sion. Le journaliste à barbe. Bonjour. Bonne santé. Non, je me comporte bien. Mbote na balandinyo so bazo landangai. Na Toyokana TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Na Toyokana pour bozo ba news en direct de Kinshasa, la capitale démocratique du Congo. Je réponds au nom de Marius Bayoroboladja, dit Maman Ano Sanjo, humble serviteur, artiste et comédien, cinéaste congolais, coordonnateur général de la Pakosiko. Et vous savez bien, Pakosiko, c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais et président de CCBB, compagnie cinématographique Biso na Biso. Vraiment, compagnie cinématographique biso na biso waneza compagnie nae société nae sika oye encadre ka artiste ba osa musala, mais Pakosiko eza plateforme voilà. Donc ba carte de membre ezali donc voilà yango yo Pakosiko eza esika oye azo coordonner logo la responsable numéro 1 sans plus tarder tobe tambala moko lisolo ya Pakosiko ngo ezoko évoluer ndé. Bon, merci mingi. Bon, bolimbisa biso toyokana netika ndingi zalaka micro nanga et moi. Donc c'est ça. D'abord Pakosiko to reprendre l'activité oyebi ka tozalaki na ba difficulté tozana ngoyebi crise mondiale par rapport à Covid-19 pas de mots ya coronavirus. Et ça là qui le colle et bébé ça peut ba calendrier il y a ba secteur msus, mais comme tenu nous sommes des chrétiens tout ça nzambe pe azali ko sala na moment où quand même to zongisi ba activité il y a Pakosiko tout taki ko convoquer assemblée générale to ici to sali restitution il y a comité directeur parce qu'il y a une partie de gens à Bakitaki. Par rapport à la région, on est des artistes, mais juste nous sommes là pour défendre notre secteur et surtout le droit d'auteur, il y a des artistes comédiens, cinéastes congolais, ils ont négligé dans le Congo RDC. Sikoyo Pakosiko. Lelo na Kinshasa, en fait, na Congo, tous on a une association ngo ils ont défendre les valeurs artistiques non lobby et bimi belé. Nangambo kuna tozomona ANTPC wezo kambama na papa Masumu kuna tozomona ba Emonu vivant koto tomoni yo Pakosiko eze belé sko raison eza nini wezo sala ke ba association wezo ala belé est-ce que bokoki ko yo kanate bo se mettre d'accord bo zala kaka ini association wezo ala kaka moko oyo ezo représenter pe ba artiste likolo kuna pa bakonzi. Merci monsieur Signon na lingaka yo pe na landaka toyo kana TV parce que vous posez un peu des questions un peu importantes, des questions valables vraiment. Les questions pertinentes mais à répondre par rapport à ces questions objectif des athées. Parce que le jour que nous avons pris cette initiative, nous avons appelé cette initiative parce qu'un artiste c'est lui qui crée. Dieu m'a donné moi l'idée de créer une plateforme de comédie cinéaste congolais par conséquent sigle. C'était l'objectif il y a Koluka Kosangana. Au moins, toi, tu as laïque, musulman, bazali, catholique, protestant, kimbangiste, église de réveil. Parce que moi, je suis d'église de réveil. Je suis fils de la porte de l'Opom Tomboka Lombo, que je profite à cette occasion de saluer mon papa. On a bien mon nom l'homme qui fait trembler l'enfer. Le corps du Christ, les chrétiens appellent ça binombo tiska bolandanga. Parce que toi, on a tant de grâce, il faut qu'on bandakana on ensemble. Donc, mon frère, tous là qui ensemble.
président Masumu ngai président professeur Nzei parce que tous allés di Bosona d'abord na FENAT Fédération de théâtre congolais kamba na professeur Nzei après FENAT ndé ba ko créer ANTPC ezaki créé na papa papa Alobe mobile ya mama Chako donc c'est ça papa qui m'anteke quoi na pese mbote sika za na Londres bangona ba vienga de ngadios ba Sami Mokili ba mama Mabele ba baba Mugita ba Koko Nzombo ba diaspora nyonso ba mama Bomengo ba mama Lipati na pese binombote Patrick Valence aux États-Unis ce sont des artistes comédiens Patrick Kuna na Afrique du Sud donc minga olobezate mais je suis surpris il y a un moment donné ba créer politique monga ko diaboliser à nous sanjo pona ko humilienga ndé sali ke ba association belé bimi mais sinon pas tant ba créer un TPC yo pozala ki kuna bon tozala ki mais non adhéré même si les londres ezana selon la constitution qui permet aux Congolais yo sana maïla créer association mais ils allaient interdit que muta créer parce que oyebi bien ki nakata mboka na biso nous avons pris même 1000 associations. Il y a des comédiens. Parce que quand on dit les comédiens, ce n'est pas dit seulement qu'à Kisasa. Nous avons 26 provinces. Il y a un TPC apparemment, il y a un bango, babengarango, comment on appelle ça, association nationale. Il y a des comédiens. Oye bani au gouvernement. L'association sur l'État est bien. Donc, on a les appellations. Et ça, la plateforme des artistes et comédiens congolais, c'est national aussi. Nous sommes national. Oui, mais les gens qui sont déjà national. Parce qu'ils sont congolais. Donc, ils vont utiliser le français. Mais si vous êtes en bas, vous êtes un TPC. Parce que pour être membre d'un TPC, il faut remplir la fiche, non? Qui a rempli? Moi, je n'ai pas rempli. Ba prouver ngai. Yo rempli te po zape na ngamu na bino koto. Non, mais yo tout ninga soki nazala ki avant nazala. ANTPC ça créé depuis des années. Na biso ezaki créé na ligue na papa na biso Papa Lobe. Ce qu'on a monaka soki ba activité mingi ya na mboka o sika ba artiste faut ba la représenter. Na monaka on dirait ba toi ANTPC ka ba papa Masumu ba. Président Félix aboy biloko wana. Président Félix Tshisekedi aboy biloko wana. Il y a bateau à Kala. Il y a un discours, il faut restaurer la classe politique. Je suis parmi des nationalistes et révolutionnaires qui défendent le secteur parce que Tozali embrouillé. La politique est archaïque, impérialiste, bateau a intérêt personnel. Mais je vous dis franchement, il y a un TPC, mais il y a plusieurs. Maintenant, le Bakaka, chaque fois qu'il y a une invitation, non. Ce que on a besoin d'inviter, c'est par rapport à l'ancienneté. Au contraire, un artiste n'a pas de sexe, un artiste n'a pas d'âge. Artiste, c'est l'autre, on a innocent. On a bon ébélé, l'équipe a toi caragnos, ébélé, on bon. Yoko lobake, Adam Talero. Non. Donc, pour la Koloba, na moku se pandeko. Micro, yonde, zo salanga ma passe. Bon, la biso na poto, bon, à calme, sans pour toujours arranger dans le numéro, nous avons en direct. Na Toyo Canet, bon, comprendre que Toyo Canet TV. C'est bon, il faut le dire. Bon, ok, dans ce sens. Ça veut dire que ce qui politique, wana ya ko inviter bato parce que baza bato akala, wana ko mona que président a quoi avancer. Pour président a besoin makatipe ya sikate. Et ça te capo ba théâtre, il faut ka ba mona kaka président Masumu et ba mona kaka professeur Nzei non. Ou bien ba mona kaka professeur Mone non. Chaque jour au jour, bato ba aussi sa classe l'université ba ko m'appelle ba professeur. Donc c'est ça. Donc politique wana ya kaka bato akala ba président ka bato non. Au mona ki a na constitution exemple. Mokonzi mboka uto yamba ba congolais wa non. Esa ayamba ki président Masumu. La constitution, on a yamba qui c'est ayamba qui sobe, mais ce sont des jeunes, c'est mes collègues. Ba membre pas Kosiko. Pas na Koloba. Oui. Pas ça c'est sobe ba na pas Kosiko. C'est vrai. Même président Masumu Mazai n'a pas Kosiko. Na moi yo solo la pas Kosiko quand lelo. Quand nous avons créé pas Kosiko, nous étions ensemble na ba président Sai to ça la réunion na fiki na wa espace culturel biso na biso. Tozo ça ba réunion na Frida. Donc papa Masumu azala pe na pas Kosiko. Conseiller pas Kosiko, to ça la tuna vieux Masasi. Maman no Sanjo.
Papa Masumu azala c'est mon conseiller. Mais papa, webi ezaka po moni lelo yo maman nous sanzo komi lokola comédien ya kosakana no ngai maman nous sanzo nazali moto nzamba pesi lingenda ya kolongola congolais na pasi kokomisa moto abosu parce que comédien congolais a tikali lokola mobola ba assista kaye ba kabela kaye ezali parce que bato ba perdre qui sens ya musala. Mais maman nous a un esprit à éveiller conscience. Maman nous a comédien aye baba valeur na ye. S'il vous plaît. Oui. C'est que papa Masuma longwa pa ko skona ndenge ya moi bien te tonde. Non, ezate alongwa ki na ndenge ya bien te. Ezali nde baye omona ki balobi oh. Mais ndenge nini président ndenge no vandi bo yone mokolo otika mona mukebo akamba biso. C'est ça, c'est ce qui a fait que le président Masuma a un TPC. Mais plateforme autocréée qui ango, kaka pour un TPC autocréée qui ango, balikoteke, association des artistes comédiens cinéastes congolais chrétiens ou kambama la présidente Devos. Oye besika à terre, il y a Devos à Koufaki Nambanza, Ngungu na Congo central Pichu Maindo. Mais Devos a bien le président Masuma a bien gardé à nos centrales cordon, yondo za cordon. Général, la plateforme Bastille, c'est comme des cinéastes congolais. Parce que quand on dit Pakosiko, c'est une plateforme, c'est comme FCC, c'est comme Union Sacrée, c'est comme une société civile, c'est comme la Mouka. Vous ne pouvez pas comparer un TPC avec Pakosiko quand même. Donc, selon Maman Nosanjo, un TPC, c'est une association. Ils ont la fondation Tokanisa, le artiste à danger. Ils ont un TPC, ils ont une association, ils ont là-bas et nous réellement vivant. Ils ont un TPC, ils ont là-bas dynamique de comédie. S'il vous plaît, toke ne malé maman Nosanjo. Namoni émission comme ah commis Pakosiko. Pakosiko, c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais. Toke ne malé mais. Nazana ba image, makambonga na oloba lelo so moni ba artiste nyoso ba komi vibra, ba komi mo orchestre, ba komi ezali na révolutionnaire oya evia concert. Toke ne malé. Na ba ki ka caméra no, ba télé ko sila. Toke ne malé. OK. S'il vous plaît. Sion. Comme manga likolo te maman Nosanjo, toke ne malé mais. Outo cité a ba Pakosiko ba NTPC ba association belé otangi a. Parce que ngana ko kamwa association oyo batu bazobenga abréviation na ngondi ambrianga association nationale batu babenga association nationale ya ba comédien oyo sika batu mayele lokola ba papa elombe bazali ba papa bodo bazali batu batangi ba classe milai batu mayele ebele baza mais yo zobenga ngo eloko to zo comparer ngo na ba association ya tolo banini que Pakosiko elekango s'il vous plaît. Na comprendre ce qu'on a nini ba bengana ka yo na conférence de presse wana Gombe. Le problème complexe. Tenga na lobi na comprendre pourquoi ba bengana ka yo na Gombe kuna na conférence de presse ba boya ko pesa o maloba o komi retard. Bon, o alezana makambo matanga ya collègue na ngai président ya zaki chargé de communication. Non, au cosité eza bitumba te eza ba benga ngo guerre ya génération. Guerre ya leadership ya génération. Au moins biso ba lobi na mboka na biso ils sont à côté de bon appart le mambo. Ce qui papa et baki au kata n'était mon à héritage c'était. Ça veut dire que biso tozi rêve na biso na makasi tolinga ki ba préparer bisote pour to monique na bilan na bangeza jelo. Jelo, artiste comédien au moment ne bazo kufa ba kokodio bango na soki chaka kongo te mawatro. Yo ko yebisa ngama kama classe za wana. To boita mutatanga bato batangi bazali mais classe na bango na kata théâtre Congo saini avec 61 ans de l'indépendance depuis basali théâtre souvenir batikeli biso sokoda yango ne vandi to moni mama chaka kufia wa poto kunde tozo senga ya kosenga ndako oyo tolelaki wana bana ko futela wana ya moment donné babimisa ke pour garantir sili mayele wana ya bato wana so lobelesa wapi. Papa, il faut pas avoir la honte pour dire la vérité. Moi je dis la vérité, rien que la vérité. En plus je suis fils de lumière. Donc Nzambe nkolo Yesu aza lumière. Et si quand on a za yeba ki lumière ezali. Procès na yo na papa Masumu esukande. Bon, procès ezalaki par rapport Kitisi voix. Procès ezalaki par rapport na ko salir, par rapport na ko humilier. Mais ba humilier ka mona Nzambe te ngala mpongo, ngala mpongo. Oui, président Masumu afundaki na volonté na ete na soutien ka bato ya mayele. Président Masumu na yebi papa wana. Innocent malgré tout Yesu ayebi Masumu mais alingaka Masumu te yango na yebisa bato tout bana vie Masumu ba mona Nzambe te.
Yesu aye alinga masumu te. Yesu ayaki pona bato ya masumu batika masumu. Papa masumu te. Aolinga masumu ndenge ni ye akufa pona bato ya masumu. Yesu akufa pona bato ya masumu batika masumu. Omoni te ngana tika masumu. Ngana kabwana naye. Na tika masumu. Otika ye. Masumu o ya masumu. Yo zaka na masumu. Sion, yo zaka na péché, o zaka na masumu. Tozalaka tokuta na tovana. Na masumu. Oui, tozalaka. Mais comment nzambe te? Sion, tu peux pas voir Dieu, je suis désolé. Tu l'es là. Ngana papa na ngana okabwana ndeni. Ya papa la komule nani? Papa aboto komule nani? Sion. Oui, parce que ceux qui les artistes comédiens moko bajo voir c'était Nicolo na yo Sion. Quelle sorte de journaliste? On dit mama sumu. Eve nga. Sion. Ozaka na nani? Ozaka ti lelo ozaka na masumu. Nabi aza père na biso. Masumu. Sion. Bala poto. Ba passer tala makambo ti lelo Sion azokoka bongo motema te. Tika masumu frère. Nzamba alingi otika masumu. Tala, réalisateur taba. Réalisateur ti lelo yo pe ozaka na masumu. Tala, réalisateur. Évolué. Ti lelo yo ozaka na masumu pa. Bato bazo tika masumu nzamba zo ya papa. Botangana bato batigi bato batigi bana. Bao batiki masumu. Oh, ça tika masumu. Isobe atika masumu. Toza ebele. Baza siko wapi? Baza. Baza pa kosiko bazongi. Voilà, chers internautes, comprenez? C'est la... Voilà. Excusez-nous, c'est l'ambiance de cette émission Toute Tendance. On évolue avec votre artiste. Toute Tendance. Non, je suis désolé. Voilà. Non, évoluons. C'est difficile. C'est difficile. Évoluons. Na moment bato ba ba jeune ba veiller bazo kima masumu. Mais yo zone dimaka ozaka na masumu. Beaucoup vaka na veiller na masumu. C'est bon. Okotika ete. Laetitia Nyoka, je te salue. Je te salue, ma sœur, en direct des États-Unis. Vous êtes aussi avec Massoum. Vous citez toujours le péché. Massoum en français, va bien un péché. Boni, basangwa PPRD. Bon, Namokuse, PPRD, ngana politicien, ngana artiste et comédien. Oui, na bana soutenir le président sortant, sénateur en vie, Joseph Kabila Kabang, na PC Mbote, na maman Olive Lembe Kabila, ex-première dame. Mais le 24 janvier 2019, alternance na palais de la nation Tozagiwana, président sortant Joseph Kabila Kabange a respecté la constitution, a respecté le peuple au Bapona qui est, a remettre l'emblème et pas à Fatih Béton, son excellence président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du changement, l'homme de gratuité, l'homme d'état de droit. Moi j'étais là, en tant qu'ambassadeur de la paix, en tant qu'artiste, comédien, éducateur de la masse, na sepelaki ko soutenir le voix peuple congolais. C'est comme ça mon ngai sous na PPRD te po bato musu ba mais Olongwa. Na longwa ka même journée Kabila. To longwa deux personnes. Kabila longwa ki le 24 janvier 2019 ngape na longwa ki le 24 janvier. Maman no sanjo o me manga wapi. Papa we bi bato musu ba longwa sikone ba mende. Sénateur à vie Aza président ya parti na PPRD ko longa parti na ye ngana tuni PPRD yo longwa na PPRD yo lo babolongwa nzela mona ya ko nkolo eloko alongwa na eloko na ndé papa yo yebi Kabila te alongwa na PPRD Kabila c'est nationaliste Kabila za muto a peuple d'abord Kabila muto a peuple d'abord Kabila zo défend l'intérêt peuple pour ce PPRD wala mais aka PPRD lingai Kabila mais M sous Chadar za na pouvoir hein. Je te dis franchement. PPRD, il fallait voter Chadar. Peuple, il votera. Non, mais quand vous dites PPRD, c'est une école, non? Quand on dit parti politique comme IDPS, pendant 37 ans aujourd'hui, le peuple a le pouvoir. Jusqu'alors, ils mettaient base, ils ont toujours debout pour tellement la bantivalère, ils ont détourné le fond. Bon, Bissot, ils ont toujours un parti au pouvoir. On est combien intéressé? Oui, politique, ils ont un intérêt, frère. Motako saote. Yo zo mona te ba bazali na palu balongwe na keba ke na PPRD balongwe na PPRD bazongi na IDPS balongwe na IDPS. Est-ce que yo tolo ba yo za politicien te est-ce que politique ezalaka intérêt papa so za politicien te ben politique ko beta o. O monte lelo to sambwe na Congo tala ndenge tozo sambwa. Pona to pesa ki politique ya mboka na biso mo Congo. Ndeni boketu azolo ba siko ngala lo bate. Boketu azolo ba. Qui est boketu dans ce pays?
C'est un Congolais comme moi, mais moi je suis désolé parce que moi je suis Congolais plus que Boket parce que Boket d'abord c'est un diaspora oyo abwa kisangu na zwa kati na ye wana komi côté kabonsomi pour intérêt personnel, pour intérêt ba impérialiste ba mindelo balingaka ko monde sabiso pasi. Mais nzamba juste nzamba te maka mutu asuka. Bitumba oyo Boket abundaka na poto na bitumba ngai mama no busanzo na bundaka na Congo awa na Kisasa. Nzambe aolakisa nani anga za leader bando longwe PPRD ndenge lobi bolongwa nzela moko na président sortant o nazo pesa pe mbote si okenda kinga kati ndenge ezalaka mama bengaka pe ba artiste asepelisa bango azala passer ba moment na bango si okenda ba diabolizanga ba bimisanga traître panani. Bon, ba impérialiste, bato ba ebi eloko te, bato ba kota na circuit ya politique kaka parce que famille tozui, bon. Batongo banani. Non, kasi bato ba randaki sénateur en vie mauvais service pendant 18 ans. Parce que Kabila pon nga za école hein. L'histoire ne change pas. Attendez ba finga ka wana oui, même Fatipe lelo ba ofinga kaka. Mais bokonzi utaki pa na Nzambe, ngai pene na sa ba finga nga kaka. Bato nyoso nzamba tombola, nzamba tombola bato yase. Donc moi je suis étoile, je suis aigreur, donc bato nyoso ba finga nga bazana na senanga. Nga na manga kotela ba bambaka libanga. Donc pona koloba na mukuse ngai ti lelo après alternance maman Olivier Mbe Kabila, maman na Sifana Rola na pese mbote to benga mama nzo mama. Soki lelo nazande naza ata zo yamba ngai te mais nalalaka na ndako asombelanga. Na tikala na ba bon souvenir. Nandako nanga naza na mona moko na pese kombo Olivier Lembe Kabila. Ça dit na ko bosala maman Olivier. Ce n'est pas dit ce qui n'a pas le maman Denise a besoin. Tout solo la bien. S'il vous plaît maman nous Sanjo Malembe o soulever le moko etikenga makasi. Tout solo la bien. Mutu oyo asalelo bolamu tellement. Asombelo même na ndako. Lelo longwe na via ko futela komi bayer. Ozo vande pa na yo za na via bien oui ata soki o kanisa ka kozana o 8 mais qu'on se le dise o benginga awa na équipe nanga mobimba to sentir vraiment que on avion na auto so jet Christian Kozwango Christian Ozwa jet na yo je suis le seul artiste comme do azana avion na kata RDC siko biloko na tout ba biloko na tout pona maman Olive Théo jet na so me on mbona mo privé ya yo mo privé mais ce qu'on a babola mutu oyo maman salela yo na papa Kabila basalela yo ko kima bango ka po baza suna pouvoir te papa ngana biso ngana Kabila Tolongwe sénateur envie Tolongwe même jour est-ce to kimani biso tout toi na kati ya union sacrée to soutenir Fatite nana o soutenir président Kisekedi koleka Kabila et politique yo et politique te postuler ba politicien ba veste postuler na ba français papa ba tangi classe lokola ba classe ba tangite 61 ati lelo ba okoka otonga taka ba soldate ba tangi classe bele ba docteur so ezaki otonga ata ba okoka ba ksata école te so ezaki yo na place na ba so ezaki yo na bango non mais bango wana tala lelo catholique a joué enseignement a joué en otage chance ka pour gratuité pesa kaka malgré tout ata balongoli premier c'est on a deuxième mais fatigue quand même a zone dinda makaka bino leki na bino belle vie azo produit ba film yo na nous consulter nga atina ke nous consulter producteur c'est quel artiste so moni bazo kimanga po bayebi ke maman nous soki toke pane ya osenga biso $100,000 belle vie ye moko na compte na la banque so ana mbonge bela ko na ba $6,500 so ka produit ngandeni ba théâtre ba film ko sala film moko ko ba $700
ba $1000 po ba terre ba jouer na ba film wa ba jouer $150 wa na msu 6 ou bien sobe mais ba ba tikali ba zaka ba figura tantôt peso tika 10 000 francs papa ouais bien na révolutionnaire belle vie ça c'est profond belle vie ça joue avec les so aux en bongo te bimata manager kendo luka mindele ba yo produit bat profond budget ça combien a produit na yebi ba producteur moko ba uta poto ba ya produit ba comédien wa oto yoki njonjingere yo so mona moto njonjinga so mindako otuni so budget combien budget ça te $6,000 wala compte na ya banque mbongo na nyoso yo yebi compte belle vie mo belle vie ça mbongo oyebi compte na belle vie ça mbongo oyebi compte na boni boyko belle vie patronne belle vie na mbongo yo boy yango mama ni mama la patronne na pesi mbote aza na mbongo belle vie ozala mbongo po kufi nano te nandimi po akufi na te mais mbongo oyo balobaka aza na mbongo biso yo skondongo ba 6,000 na compte na on dirait oyebi compte na ye on dirait mais aza mina ngai ya théâtre tosolaka bien ye moko mtayebi sa yo mais belle vie aza mbongo te c'est un débrouillard azoko meka ezaka bolingo wana ya musala mais kolobaki yo a produisaka bato avec quel caché avec quel caché loba na cadre ya kosa moi promotion mais théâtre so kufa te soki tolobaki belle vie aza producteur mais théâtre koke kufi wapi matériel maman no sanjo yo caché na batuna ba film ba respectaka ba norme ya théâtre ya cinéma est-ce ba respectaka ba site à tournage belle vie aza ba terre qui ko filmer bango tableau mon États-Unis na New York alou avion émission ici na kati moi je sais pas non on a des annoncés ah on a des annoncés non mais on peut s'en kanda hein on peut s'en kanda ça va merci chers internautes au revoir bye bye.